DKM Flash TV. 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 Quoi kubagaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyoso tu pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyoso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko biso nyoso to s'abonner, bo s'abonner, bas s'abonner na veut dire chaîne a bien mu payer donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion o lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona de na panzanaka to s'abonner awa na miso mozwagane mutaboma papa boklo na ngayo na swesabino bo saone bo mwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna bisika boyebenga kuna zana ngafite na longwa na koma awa donc beaucoup dans awa na bakta bolingaka artiste bolingaka ba comédien bolingaka na kata DKM Flash TV to tout s'abonner au niveau na vie réelle ya ba star na yo au niveau tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elibu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tu kwa na bwala na beto atange na kanda beta sikisange mboke lengi moke zola bona ve eme muta sikisange tout la fois mo manisa nge kanda DKM Flash TV. Bonjour, bonsoir, na ba fan sur DKM Flash TV. Bonjour na boss Nangai David Kanyama depuis les États-Unis. Bonjour na papa, bonjour na famille sur les États-Unis. Bonjour na caméraman Nanga dem mobala mbishi ya mwindu bo mesana ebongo. Bon mesana bon wana do ma boss nem to yebisa no bo mesana bon pona o do malobaka do makosate do malobaka bosala so yebisa no mto na zabongo seki zabongo merci na ba fan na nganyo so ba abonné na nganyo so DKM bo lemba te bo s'abonner toujours na DKM Flash TV bo za décider bo za bilanya do ma boss la pulga mokuse de l'ex non c'est kapona na kanda tête pona za toujours na esengo jour na ma copine privée grâce à Owale toujours taka grâce à Owale babi so boza posa ba kabelo solo waza posa kabelo solo abenganga numéro na ngai no tiabino contact na grâce à Owale moi sa kabelo Nathalie Mupanzi na moni Rima Maria Poso toujours ma copine privée Maria Poso wala babi keso za na posé lamba so za posé lamba luka penado ma boss en personne numéro Maria Poso batambola mingi na grâce au wale basa cher voilà pende yo kaniti na suka merci ba ma copine koto bozali de ma boss alobi toujours bo s'abonner kaka bo s'abonner na DKM Flash TV de ma boss avanda ki kandeza la comme d'habitude les autres jeux na ngeza fan dem tabenga ngai fan benga bisinga bidoma naza na problème mo awa ezo passer faut lobela nga penda faut tsangona yo kanon ba commentaire ya bato na problème na ngai bande ko basi mingi na yo tombe kota bande ko basi pona biso bana basi kamtu to sala toujours mabe to mabe le kamingi pa na biso ngamona mwasi mais na yebi ndenge tozali pourquoi biso basi soki oza kitoko so moni ki oza bien wa bien le quoi do ma boss moko c'est de luxe beauté naturelle oza bongo sko ko mona le quoi akete c'est que ngaka kamobala koya ya mo pena respecter na ngai te mo peso kikeo asali boya to boya na biso na zo mususte ya tozo na conscience au moins ton ngazala na 19 ans na 19 à 18 ans beauté o ezala été ezali na beauté ya makasi au fil à mesure ya âge zo kende beauté pesi la baloba moi ça za fleur moi ça za fololo biso omona to fanaka bibali batikala kabongo yonde ko mwasi mobali abimisi mbongo na ya tina enveloppe yoko pesa famille na yo yo zwi mbongo wana vraiment okati na enveloppe obuaki na yo ozwi mbongo tina poche kyo vana ba camarade no bomeleli yango masanga
Après deuxième tour, deuxième fois, mobile a vu sumbongo. Il y a le bosso li. Mobile a l'accès au cabolingo wana. A vu sumbongo a pression de comme si. Kende kutana ba parents na pesa bango lettre oyo na enveloppe oyo pona nous a posa to kutana ba parents na. Au sali sous deuxième action lissus. Au vu sumbongo ngo su olie. Au kena ba camarade bo vandi après na ngo chofinga ebemba libala. Ya na héros. Omaninga do mabos kunde na zabo ikaka. So lo libale na bala na ngana okena. So pe mbala ebisinga bite ko sala be mission te non sa te. So pa bite sala rapport za musana non sala. Bande ko basi. Tomiko sarate. Tomiko sarate to ebake libala eza vraiment libala. Libala eza nécessaire na vie à moi aussi. Eza pe na ba valeur moko boye. So bazui moi si oyo abala. Na moi so abala te bien beaucoup ta na famille. Tala o abala na bazoye na ba valeur mo boye po ba yebi mobali na ende ye wana. Te to benga mobali na epo mobali na ya ata msusa contribution na epe au sala bien. Mais so obala te. Au moins non comme non si jamais mon kéré pas mon nyonso. Surtout ce âge qui oya okoma na ba 35 ans. Okoma na ba 30 ans, ozata la fiancée te. Ozata la proposa te. Te to lo ba te bemba libala. Non, bemba libala te. Libala biso mutu nyonso to azala na posa libala. Moi si nyonso azala posa libala. Moi si nyonso to azala posa ba honorer ye. Azala na ndaku na ye na bana na ye, asala foyer na ye. Eza bien te ba pesio mbongo okuta na ba parents na opesa mbona. Nini okati yango to vandeli masanga ya ambiance eza na suka te. Omoni ambiance. Ba mama na biso ba koko na biso basala ambiance bakufa balemba batika mais biso to yé to kuti yango biso pe za na tomo to lemba bana na biso pe ba okuta yango kaka bana na biso na pe bana o ba on ba c'est que ambiance c'est la raté moi si afanaka avant mobali bandeko basi elo mona ngana pesa no conseil botika loyenge botika ko sambrier botika baton ke na sala oyo na sala o mtemelingi elengi sepelisa nzoto na yo sala nyoso motemelingi non tango sepelisa nzoto yeba pe ke tango sepelisa nzoto lelo pe malade lelo pe nzoto olemba est-ce que na bomba nini est-ce que nazalaki na nani po lelo soza mobali na oza ndako no ya libala mibala mabende o bazalelo mosa bali abala ye mosa beli asundoli mosa kimi mais mobali mususu malgré maladie na yo malgré kokelo te mobali ovanda au supporter pona bo signaki pour les meilleurs et pour les purs tant comme na pur faut à supporter ce que so oza mobali te oza mobali te eloba camarade na ngai grâce au wale ozanga identité yo zana identité te ba ebite ki ozala ya nani o vivra nani lelo se passe combien ndeko moi si ka ba camarade o kata ki o enveloppe ozo ki mbon 27 ba ona ki mbuta na cheche ya msusu ofanda ki na bokende sheta bokende olianta ba yeba ka ba onde ba oseka yo pe en plus ba onde ba olobaka ta tant biso to ndo ye bisa ndo mona kaye na eta lelo nda suki yeba biso ka ba camarade to seka ali su bato tant mabe kotaka Vous abonnez toujours à DKM Flash TV. Vous taka ba conseil de ma boss la poule comme conseil de Lix. Vous en ngote Nathalie na ngina boss la gypsy ba nganga. Mon conseil de Lix pourquoi de ma boss ma copine privée, Nathalie Mpanzi, Denise la Pembèche, la Switzerland, Denise Congo la Pembèche. La Switzerland, on a un grand serre propre, des prix suisses. Bonjour, nous sommes de ma bosse à lobby, bosse abonné, bosse abonné, et ça vraiment bien. Bande kobasi, tout s'embriété. Tout n'a tête, tout soit, bon jeunesse na biso, bon lengue na biso, tout y bape un jour, tout comme ma maman, tout comme ma paka. Tout comme na tamo, tout lemba. Ata banda ko kende, auto y manda kende aussi, ça 20 fois. Na 20 personnes. Oui, puis tu as lemba, tu as deux ma bosse 4 coups. Non, et comme on a tant 4 coups et lemba. Tu
toyeba déjà totonga déjà foyer na biso na temps oyo tozali nde toza na tozongala nde tozotakataka tolinga mibali na biso eza te so mobali alingi oyo okomisa eloko ya kizengi na yo nono kokomisa kizengi na yo te yeba nde yo mimoni oza kitoko yeba basi kitoko mpe baleki oyo bazali me baokende chaque jour na église baokitisa mabolongo na se bazosamela nzambe epesanga libala so otali mwasi okumisi nzambe obi oyo basanza ye to babota ye comprendre mais aluka libala boyo skozwi chance wana tant opportunité ye faut yeba nde na osaisir yango chance ya mbala moko moto apesa yanga sujet eza ndeko mobali moko eza mwasi na ye nde moto azosala babiloko bongo ndeko mwasi nayebi yo te mais mpo na ngai napesi yo conseil so mobali alingi olinga ye so mobali alobi ke te mama ye naza na posa tomonana na famille na yo komisa ye nanu na place yango soki aza aventurier tant oyo deya bosala ye na ye oninga oyeba deya aza aventurier emso oninga ozwa emso enveloppe na ye te toloba te bemba libala yo fingi libala so ofingi libala me yebaki yo omifingi nde yo moko ti omifingi nde yo moko mwasi nyonso tolinga libala do mabosa pesa anika conseil nayebi bato ebele babengaka alo doma obala doma boye do mabosa na poso boye basoye do mabosa bala do mabosi abala na ye te me motu nde esalaka po boba baconseil oyo opesa kozwa wapi do mabosi amuta bato avanda na bato ayokaka masolo epa bato do mabosi mo pas se comportera bien bongo po anga jamais na kolo bebemba libala na finga libala poane on finga ngo te bandeko basi masange ko sabino te shimboki eza te keso ovai na part omeli shimboki koto telemo bini na ero lisusu yo bina kati lelo na bar na ajo lisusu bina aka na bar ti lelo yo bina aka na bar nebi bafi akata bafi atai bafi kitoko na babar babina lisusu te so telemi mukese kaninga bina rumba jamais akoki otelema bina générique atoki mutoki ebele na ajo ti lelo yo olulaka babar olulaka ambiance ofingi libala mama otule okanga banoko bandoki mais noko oza ndoki te ndoki avi na eza yo moko merci bo s'abonner toujours na DKM Flash TV bon mon ami Lenya do ma boss la poule comme c'est de lix en plus merci non la caméraman na ngai dem na sima caméra le papa zo lo kumu le kumu na yo vraiment na ndengo bimisanga mbenzo lo beauté babi do ma boss beauté plus l'argent Vous s'abonnez toujours, vous en avez de ma boss la poule comme c'est l'électricité. De ma boss dans la télé, ma séquée et le but qui émission est vraiment et comme il a sous quand on a comme sous émission en aïe, fan ya ça de ma boss ça le bien. Tant que le barazam au coup c'est l'électricité, boy baké na zala mo coup c'est l'électricité, na zala ambichité ne ba le ba mo c'est ambichité na mo coup c'est l'électricité. Faut pas ça toujours de l'électricité, toujours de l'électricité zangate. Merci bisous. Bye.